Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui se présente par moi, Béni Kouya. Oui, bozotuna précisément Béni Kouya à Zawapi, naza na commune de Kinshasa, na précisément na stade de Martyr. Il y a pasteur Mike Kalambai, toza biso mokote tolingi totambusa mwa miko na biso totuna ba esengo o batu bazana ngona mokula lelo ba frère, ba sœur, ba chrétien to sangani apona lokumu na Nzambe yango tolingi totambusa miko na biso pona koloka ba point de vue ya moto na moto. Bonjour monsieur. Bonjour. Tomoni awa oyene ya pasteur Mike Kalambai esengo nini o zana ngona batu o bazolanda biso na YouTube monde entier. C'est mon azala ngo eza pona ko fumisa Nzambe premièrement. Et que eza journée moko eza dédié pona ko fumisa Nzambe yango toyebi sono sokoto fumisa Nzambe longo na pasteur Mike. Donc na album nyonso ya pasteur Mike Kalambai musique nini oyo embaka kanso ko oyo kango donc au sentir vraiment présence en Nzambe qui tient sur toi. Bon selon ngai nzembo pena o na rapement to na yo kango amoyo pena présence en Nzambe eza nzembo ne ya loyembo ya mitema. Loyembo ya mitema koko sa moi a cappella. Tozo ba il y a des gens ba reconnaître loyembo ya mitema te. Opesi biso ka moi itinéraire moto ye bato. Loyemba vraiment na habité. Donc merci beaucoup monsieur pour présenter biso ta combote. Bon, je m'appelle monsieur Junior Alimas. Merci beaucoup monsieur Junior Alimas. Oui, voilà, toujours kolandisa micro na biso na concert ya pasteur Mike Kalambai. Toza wana kosala mwa micro balada ko passer ba micro na biso e pa batu na ndenge ndenge. Bonjour maman. Bonjour. Maman tomoni ana concert na lubu ya munene na bandeko o bazota la biso na monde entier na YouTube. Tomoni awa na concert ya pasteur Mike Kalambai. Joining o sanango. Et que mon ensemble. Non, et c'est parce que nous sommes venus pour Nzambe. C'est moi liboso na lwana. Maman sikoyo na ba o bazotala yo monde entier YouTube tokoko lo ban oyebisa biso nzembo nini o vraiment olingaka soki ozotala album ya pasteur Mike Kalambai obitolo nzembo oyo vraiment j'aime ça nzembo o vraiment son na oyo kango présence Nzambe kitaka. En tout cas banzembo ya papa Mike ezebele mais oyo esanta kana santa na projet Nzambe eza konza. Pardon? Eza konza. Konza. Merci beaucoup maman. Conseil mino koko c'est pas pasteur Mike to pesa tellement coup de chapeau parce que lelo azosali événement munene sangisi biso asangisi bana Nzambe nyonso. Je prie que le Saint-Esprit a accompagné toujours dans œuvre. Merci beaucoup maman. Voilà, toza toujours kaka na conseil ya donc batu bazo kota to moni stade de Martyr eza plein tozo landa toujours na rang ya ko passer micro na biso et pas batu to moni batu bazo landa. Bonjour papa. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Papa to moni oye na concert à Mike Kalambai et c'est ngoni no sala ngota ke mona na Nzambe. Oui, je suis très heureux vraiment de venir ici pour célébrer le Dieu avec tout le monde. À la grâce de Dieu, et puis nous le pasteur, nous sommes là pour le soutenir. Alors papa, tomoni awawa joie na yo toyeba joie oyo po tomoni musala Nzambe pasteur Mike Kalambai il est grand pasteur tomoni susu oyo joie ni oyo za nango ko partager na bandeko oyo bazotala biso na monde entier. Oui, la joie que j'ai est toujours de partager vraiment cet événement avec tout le monde ensemble à RDC pour que nous puissions gagner même l'âme seulement, une seule âme seulement. Merci beaucoup. Voilà, toza toujours awana événement ya munene na émission Bercy plein de super awa événement eza vraiment elubu ya munene ya pasteur Mike Kalambai conseil oya sangisi biso nyonso bana Nzambe kati na stade de Martyr. Toza toujours pour continuer à kotambisa micro na biso, toza toujours pour passer ba micro na biso baladère pour tout na ba point de vue ya moto na moto ya kolanda po lelo mosala Nzambe homme de Dieu sangisi biso toza Bercy awa précisément na stade de Martyr toza na Kinshasa. Bonjour papa. Bonjour. Oui maman papa to monio awa excusez comment on nani? Comment on a Vince Alengo? Vex Alengo papa na batu oyo bazotala biso ba moni biso nyonso to sangani awa na grand événement oya monene ya pasteur Mike Kalambai. Joie nini oyo za nango ko manifester na batu bazotala yo. Vraiment sœur merci beaucoup na ndeko accordé la parole. Na yebisa ba congolais nyonso que
pasteur Mike Kalambaye aza te kano kaka na pour l'église mais il m'a voté ba biso nyonso to uti ba église mosusu pour la soutenir parce que c'est un Congolais oui c'est de la macasse parce que pasteur Mike Kalambaye aza pasteur moko oyo aza na ba vision ebele aza pasteur moko oyo mona keno aza na amour aza pe na bolingo ya mutu nyonso donc on est vraiment toyé ko participer parce que aza Congolais tout le monde est obligé vraiment de participer c'est pour cela que toyé ko participer pour soutenir pasteur Mike Kalambaye ouais na komona oyo ndenge a invité batu nyonso to moni abengisi pe ba apesa qui demande na pasteur na frère na biso we rason to moni pasali vidéo na ya lobi ke akozanga te akozala papa wana omoni yango ndenge nini bon en tout cas merci beaucoup madame bato ne ba comprendre makambo te bon ce que pasteur Mike Kalambaye abengi we rason eza mabeke we rason c'est un Congolais we rason azana makambo na oyo ya salaka aza musicien soki we rason aye we rason c'est un chrétien na ko plus exemple moko we rason moi si na aza pasteur alors eza lokola nani musala oyo we rason na salaka wana le we rason c'est un chrétien c'est pas que parce que oki kaza we rason eza des domaines na ye ndi azo sala lokola musicien ndi azo sala alors ce qui passait Mike Kalambaye abengi we rason ya ko participer na concert eza mabeki parce que mais nani we rason aza Congolais il faut participer il est aussi chrétien c'est pas un problème et ça ne musala oyo ya musala we rason musala ya musala wana ya musala mais c'est pas dit que non parce que we rason azo sala musala oyo ya musala wana c'est que yé akoki jamais ko bondela te we rason abondela c'est un chrétien ensemble la rappeler na zawana vous comprenez alors ce n'est pas un problème pour que bato non soit pas n'importe quoi que non oh pasteur Mike Kalambaye abengi si we rason et ça m'abêté vraiment. Oui, papa, na monsieur notre pasteur, comme pasteur Mike Kalambaye azotala yo, ba encouragement ni oyo kokopesa na pasteur Mike Kalambaye na grand événement oyo asangisi biso nyonso bana ensemble. En tout cas, vraiment, nous avons encouragé pasteur Mike Kalambaye na geste oyo asali parce que on dit en français que un bon maître doit être exemplaire. Ce qu'il a fait pour réunir les gens, c'est ça que nous et ça est la volonté et à la qui vraiment qui a la bonne volonté, à la qui amour avec le peuple congolais, c'est pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toza toujours à un stade de martyr, to moni sécurité est vraiment makasi, to moni ba maître, to moni ba soldat, to moni toujours pasteur Mike Kalambaye musala ezo sala ma vraiment kitoko makasi. Tozo mona sécurité, tozo mona musala ezo tambola selon ordre. Toza toujours à un stade de martyr, toza ko tambisa micro na biso ya ko tuna ba point de vue ya moto na moto, ya ko tuna événement oyo pasteur asangisi bana nzambe, abi lelo to yepona lokumu nzambe. Commune de Kinshasa, tomoni Bercy eza makasi, ordre eza makasi, tomoni ba policier, tomoni musala ezo sala ma vraiment kitoko. Toza toujours ya ko continuer ya ko landisa micro balader na biso, kama batunde bazo kota donc tindika kota, lelo toye ko kumisa nzambe, lelo toye na lokumu nzambe. Toza toujours wana ko landa kaka batu moko na osima moko, toya awa to pesa coup de chapeau na biso na pasteur Mike Kalambaye. En tout cas vraiment coup de chapeau na musala malam ozo sala. Bonjour madame. Bonjour. Madame, toza toujours en micro balader, il y a d'autres personnes qui vont accepter notre musus ma caméra. Bonjour monsieur. Bonjour. Papa Tomonio a un grand événement oyo sangisi biso na Mokola lelo, concert ya pasteur Mike Kalambaye. Joignez oyo sandango vraiment. Oh, vraiment c'est une joie immense qui est dans notre cœur, dans le sens que nous participons dans ces grands événements longtemps attendus. Et vraiment nous sommes venus adorer, pas seulement adorer, aussi célébrer le Seigneur. C'est une chose de si grande importance. Merci. Oui papa tomoni awa oye na concert ya munene oyo lobi toye kokumisa nzambe nzembo nini oyo lingaka vraiment na album nyonso ya pasteur Mike Kalambaye oyo soki oyo ki yango moni ke non ange vraiment kiti au sentir vraiment au comme na présence ya nzambe. Donc toutes ces chansons m'amènent dans une dimension terrible. Surtout Bisengwalo, là c'est une chanson qui m'amène vraiment, qui m'amène dans une profondeur intense. Bisengwalo, là on peut mettre mon a cappella, tu vas au Hollande, Bisengwalo.
Pepa, merci beaucoup monsieur Yoka. Moi akapela babi lelo tozala bisengo lola. Biso nyonso tokobinela mokonzi. Biso nyonso tokokumisa mokonzi. Voilà toujours nazo continuer kaka kolandisa micro na ngai koluka batu ya d'autres personnes bakoki ko accepter ko kota na interview. Misusu pe bakoko boya na bango. Toza toujours à penser à kosala musala na biso comme il faut. Tozo tambisa micro na biso, tozo tambisa. Bonjour monsieur. Oh, bonjour maman. Papa Tomonio a un grand événement au ESA. Na mokolo ya lelo, pasteur Mike Kalamba ya sangisi biso. Okoki koloba nini par rapport à wana? Bon, la mine ya lobeza te parce que degré à population bazo kota na martyr. Donc, vous comprenez que Mike Kalamba a fait. Pour jusqu'à maintenant, c'est déjà 10h50. Mais maintenant, déjà pour déjà dans la carte. Donc, 15h, 16h. Ça sera comment? Donc, Mike Kalamba dans ma fin, il a fait. Donc, c'est-à-dire selon l'organisation, il y a ma job au talent. Donc, c'est-à-dire par rapport, on a pas dit ça, la martyr. Donc, alors vraiment bon, vraiment calme. Donc, comme nous on a aussi dans la martyr vraiment sécurité vraiment d'avoir ma casse comme c'est on a aussi vraiment la conduite vraiment voilà mais nous sommes vraiment dans le calme dans les bons vraiment pour vraiment ma casse. Oui papa olobi esemeza makasi donc omona batundenge batondi mais qu'est-ce que tu veux dire na propos oyo ya pasteur Mike Kalamba après cette invitation de tout le monde atindela ki frère Ferré tout le monde atindela ki frère héritier frère Fali Poupa, tout le monde a dit na Werason passe à l'interview na lobby qui est à Koya. Par là tu veux dire quoi pour na biso man ensemble? Bon, le passe à la kiwana, donne le logo wa loba na makam. Oh, parce que ce hôteli Wera, hôteli Fali, hôteli Ferré. Baza parmi bateau yo, avec qui plein à martyr. Ouais ningana ki. C'est pour ça le bari qui est non. Na robert na bateau va beti plein na kata martyr na télévision bango liposo na nga donc pas comparer entre ngana ba onso ki nani à remplir vraiment ça de bâtiment donc là il y a message de tous les gens na top pour les gens le déjà donc la mieux vraiment dans ba ni vraiment mais bote vraiment na cadre mo mona makambo eko sala malakati kuna donc bisengo lola nde ezokanga vraiment na kati kuna. Oui, tonton Mike, notre pasteur Mike Kalamba ya zali boso écran Zolanda biso encouragement nini mot d'encouragement nini oyo kokuko pesa ye na likambo mama na événement oyo asaleli biso na mokola lelo. Bon, on a ko lobaka na pesa ka ba bonne chance pasteur Mike Kalamba na yebi ko Zolanda nga. Mais ko Zolanda nga on a ko pesa pas enregistrer la bonne chance vraiment. Au sala au nzambe vraiment tini pour na biso hein donc mi na ko vraiment ezate vraiment donc c'est on a vraiment donc na habité vraiment quoi après ça la bonne chance aussi là au sala vraiment pelé dans ma pambola ça vraiment mini pour vraiment. Merci beaucoup. Et joignini ozana ngo etake mwana ensemble nazana esengo makasi nazela ki penda oyo penda ya biso ba charge nazana esengo okuta na papa Mai mama ya biso ngo ya bino yango nzembo nini olingaka tongo oyo ka album ya pasteur Mike Kalamba tobi na mokonzi lola yo kama tobi na kabelo le panda oza vraiment en tout cas vraiment c'est na moni oza na joie makasi ya ko assister lelo mais pasteur Mike azali boso etando ki azotala biso ba moni ni oyo koko pesa na pasteur Mike Kalamba na oyo asali na mokola lelo ndenga sangisi biso bana nzambe olobi oza apona ye kokumisa nzambe na yoko lobi oza awa yo po obinela bisengo lola eloko nini okokoloba na pasteur Mike Kalamba na oyo apose na mokola lelo. Yo lina le beneke ka merci na nyonso asangisi biso bana nzambe tokutana kati esika oyo nzambe ya pambola ye abongisela ye ya bien abakisele oyo azangaki abakisa oye po mamaki na se efongamela ye c'est na moni lelo bina makasi makasi no na moni lelo les ofongwama betana mo akapela bisengo lola soto mama tozobina na bokondi lola